Akangu pe bangankolo wangai Telespatère loyeli malamu na makamabuki Lorachou kokata no kutu mutu te mutu na mutu aza na ndenge bazalaki na Angelica mutu na mutu wana ba dette morale na pe Angelica na mwana nga mutu apesi mbongo ya niveau Angelica sungele awa te bandala bandi otala mutu bato bapesa bambongo o Angelica sunga aza o pa Angelica sunga na ete bafanda lokwa baninga pe baza mutu na mutu aza na affinité na ye o bazalaki na ona Angelica mutu na mutu azopesa selon makoki na ye ekotrafike nango mpe mutu te ke lokwa o wana apesi boye nga napesa boye eloko mpe bapesi ya grave awa mpe eza te Angelica wana abandeli na lobi na bandeli eloko ya grave a ngai amoni na nga mpe telepi na bandi namoni mutu ya mutu apesa selon makoki na ye ya grave awa na bandeli eza te donc Angelica ye mona bato nyonso bazalaki na ye proche ya makasi asunga bango koleka bambongo nga azomona baotia eloko moko grave eza te oyo bato bamema na réseau sociaux babanda kokumisa yango banda kosala yango se chantage bozaka na bamativiti lelo moninga akufi ya na frigo bo donc bino boyoka na bino somo te ke Angelica keya ozonga esu te somo wana bino bozaka na bino somo pardon aza te pardon namoni onde na kati ya groupe obiso surtout to abilomba ouais mais laisse-moi nous dire que elomba solo nde liwa elomba solo liwa nde sika biso surtout aussi la maele un moment non mais un moment non soyons conscients quand je dis soyons parce que biso nyonso tout oza concerné nde toza biso nyonso tout donc on est exéco parce que mutu na mutu alongoli ba pété na so za major so za maréchal so za empereur na kati ya groupe ba pété nyonso za ya kweya biso so to ba likili to lela Angelica parce que s'il faut lata ba pété to lata ba pété dans groupe epanza à l'instant donc c'est pas que tout au vandi calme to ba zoba ou quoi que ce soit venir parler non un moment non mais un moment et ça sonne makasi quand lelo muninga auto kota na frigo nango mutu ayebi place liwa Angelica euti eza nzambe mais to peksa mutu aloba te muna mutu aza libre aloba ou carrément quelque ne yotali vidéo yaka na groupe loba ke mutu intel na yoki yo loba ba propos tenir et ça li bien te prochainement bongi ça c'est tout parce que net ko généraliser boy et ça la cas problème parce que e comme aka e matake kitaki eza bien te to ça na biso bien te non c'est pas bien. C'est pas bien na YouTube donc nous sommes à la carte danger on a lobby je dis et je répète biso surtout ba pété to tiki on libanda groupa to ba likili biso nyonso si photo zong ça ba pété c'est que groupe est panza à l'instant voilà vraiment na regretter na comportement na bino muto vraiment za tindi ba lien et parle ba les news des stars atindi ba audio na ba page polémique boza mitema mabe boza penza mitema mabe bino boulot bino boza ba meilleur biso to sana ba internet to ebele ba salite ebele ba sali yango te mais voilà si bato ba vrai face pour ça qui organisation moi il y a quelques bateaux bele ngeba ba sepelate mais bele beto koti si bato na bele na kati ya groupe o beko tinda ba audio na biso na ba page ba polémique bon so pe nga obo tinda lisusu kitoko te abo tinda ngo so pe bino mo sa ba émission bo tinda ngo pona nini c'est pas gentil. Pas idée ni so bon so bazo tia boko tia ngona ba page polémique. Ozaka ba anti succès ba succès na YouTube te nde ba tini ba audio wana parce que mutu azaka na succès mutu alingi na actualité ta lingi na besi na moment je pense pas qu'il y a mutu tinda biloko wana. ayaki ndenge apa créer des ordres azomaka mwa bima nango akili nango kuna baza ebele baosala mamuna kimoteya mabe groupe eza mpona matanga mboboti totengo baecompression moko ezanga motu na makolo oyo aloba azongisa badebango ya nini poso moto kofi mambo ebimaka kaka parceke mambo eza entre biso boye omoni bato bazwala biso na valeur te tobimaka basite mpenza valeur ezalaka te po oyo biloko ya professionnel te makambo biloko ya balogo logo pena mambo professeur wasa mambo te professionnel ndika na vandi bo ani ko ba message ya ninga nanga do sola to sa ba discussion awa ai na ndo tina ba page po sani muto pa salon un jour je pas ko fina kanda comme ne bimaka ayeba mambo yimta salon ke tinda kana ba page aba
Nene ya, omoni confusion yo ko la groupe oyo au pesi na pe cotisation te alors préparer cotisation na yo numéro business ezawana. Le cas ba audio ebimi o le ka inaperçu na groupe ote tinda cotisation pour au kotaka pour lobate pour pas da groupe ote pour o ba voice me bimande ke kuna tinda cotisation. Non, Laura, je suis vraiment autant comme on a dit, ma famille est calaki. On a les questions de scolaire, on a dit, tout bas sur place, voilà. On les questions, le balanding, on a les questions de scolaire discuter. Oh, on a les questions de scolaire discuter. Attention, qui peut avoir les questions de discuter, tout le monde va discuter. Est-ce que maman se peut dans la groupe? On a les questions de discuter. Oh, ce qui n'est rien, c'est qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Non, on a éliminé, on a été. Elingi nanga comme la tote ponga na makila libata ngala bona ngala discuter na leke tutte na sona leke tutte ba tutu bazai kiwana yango ba rapport et puis mareke na toujours mabe ba tam sa ba rapport ba tndenga mabe ngala leke tutu kolo discuter to ngala leke tutu so discuter leke tutu so ba biloka ya pesika Carmen ngo bon be ko tutu ba rapport ba lokuta omoni makam oyo ba voice ne bimi ya important na minutes oyo mutu nyonso hani peso sincère lobate na 4 heures to boyo ra programme to pesi baninga oyo loba to lobi c'est tout o chembongo na ba komiyo c'est tout to kuta na biso so dimanche na heure oyo de mère asalaki message wana à 17h et pas ba Angelica to za na réunion wana biso so qui se sont pensé to débattre on autre ko débattre à plus makambo ko moke mabe makambo ndeko moke kitoko te o biso na biso moto mi ko boma na boy benga ngo balungu biso to tia mbongo eleta ya to tia $1000 mbongo no ngaka 20 na tia 20 atelemi na $20 kogaza ni yo to sendeni ya matanga $20 na tia ba audio pe nyonso tout ebimi Marie-Laure osala live donc audio est fuité et bimi donc en tout cas c'est triste hein. Donc c'est vraiment triste donc on a beaucoup de niveau de déception dans on a évité sali Pamela bato bo nyonso bakoti na sima afil orage ya el show oza kupa matanga pour na contribution siko bana na babimisi liste ngo penza lukaka ba actualité pour que tu n'as pas besoin de bango soto dit autant na ba makunza to autant na biloko nyonso mais tu éviter batanga les canaux liste ka bako kaba kuna déjà nous donnons ba YouTube baza o basala ba direct kuna ou éviter ko ya muta cha million cha 200 cha 400 cha 1000 cha nini oui c'est bon le baki nini muta tela ndenga zaki na Angelica Badelena ndia ko la contribution na ye c'est ça tu éviter au liste bozo ko bimso on tine internet j'en ai ras de bol moi vraiment j'en ai ras de bol vraiment na regretter na comportement na bino muto vraiment za tindi ba lien et parle ba les news des stars atindi ba audio na ba page polémique boza mitema mabe boza penza mitema mabe bino boulé bino boza ba meilleur biso to sana ba internet to ebele ba salite ebele ba sali yango te mais voilà si bato ba vrai face pour ça qui organisation moi il y a quelques bateaux bele ngeba sepela te mais bele to koti si bato na bele na kati ya groupe mais ko tinda ba audio na biso na ba page ba polémique pour ça pe nga obo tinda lisusu kitoko te abo tinda ngo siko pe bino mo sa ba émission bo tinda ngo pona nini c'est pas gentil ba idée nyonso bambo nyonso bazotia boko tiango na ba page ya polémique ozaka ba anti succès baza ba succès na ba YouTube te nde batini ba audio wana parce que mutu azaka na succès mutu alingi na ye actualité ta lingi na ye besi na moment oh je pense pas que mutu akotinda biloko wana na mono nde na kati ya groupe biso surtout to abilomba ouais mais laisse-moi nous dire que elomba solo nde liwa elomba solo liwa nde sika biso surtout aussi la maele un moment non soyons conscients quand je dis soyons parce que biso nyonso tout oza concerné net oza biso nyonso tout donc on est exéco parce que mutu na mutu alongoli ba pete na eso za major so za maréchal so za empereur na kati ya groupe ba pete nyonso za ya kwe ya biso so to ba likili to lela Angelica parce que s'il faut lata ba pete to lata ba pete dans groupe panza à l'instant. Donc c'est pas que tout au vandi calme toi bazoba ou quoi que ce soit venir parler non un moment non mais un moment et ça sonne makasi quand lelo muninga auto kota na frigo nango mutu ayebi plus liwa Angelica euti ezanzambi
eza nzambe mais topekisa moto aloba te muna moto aza libre aloba o carrément kek nde otali vidéo yaka na groupe loba ke mutu intel na yoki yo loba ba propos tenir et ça li bien prochainement bongi ça c'est tout parce que net ko généraliser boy et ça la cas problème parce que et comme aka emata ke kitaki eza bien te to ça na biso ngo bien te non c'est pas bien. C'est pas bien. Na YouTube, donc, nous sommes à la carte danger. On a lobby. Je dis et je répète. Ah, bisson, surtout, bah, péter tout ce qui est en Libanda groupe. Toi, bah, l'iki, bisson, yoso. Si photo zone, ça va péter, c'est qu'un groupe est panzan à l'instant. Voilà. S'abonnez-vous.